Sénat peut autoriser qui va lever va imiter ou va s'ambisayer. Va kindeki, va s'ambiser, va conforter na déjà au GD pour yakala. C'est un matata loba tout est hier, qu'on fout jamais, mon côté au yada fictif. Et procureur après la cour constitutionnelle, ça la qui réquisitoire naïe, na ba service wana, bango ba ko tindi la biso, ba élément nyoso. O italisi que dossier à matata mutu na mutu o ya sala ki musala naïe, ya ko présenter ba pièce certifiée na OGD, matata afuta ki bango na lolenge libeko ya mboka esengeli. Yango procureur et parquet décidé ba longola masoda ba zaké pa naïe, ba tiaka na état de siège. Donc tikambo ezaka bongo lelo, na kamba ko ba kamala fa continuer ko samba lokola un homme libre exacté. Toujours il a des décisions à parquet par rapport à la suite où il y a réservé na likambo wana. Kasi lelo elingi koloba nini aza na résidence surveillée te bakolandela ye esuki to nini? Toyebi te parquet nde mutu adecidaka. Peut-être okomela parquet o balobaka suite réservé na mukanda ya avocat mpona kotuna ye sanction nini a réservé na likambo wana. Nde toyeba suite wana tokozongela bino. Mais pour l'instant, ndeko ya Matata aza na rendez-vous moko te na parquet, aza na rendez-vous moko te na autorité judiciaire oyo etali dossier wana. Bayoki ye pe te na makambo etali bukangalonzo nde bato azoloba. Likambo bukangalonzo ba sénateur basi baboyaki ke basambisa ye. Donc il faut kozela mokolo ya kozala na immunité sur te po baka kosambisa ye likambo wana. Kasi ozali koloba eza makambo ya politiki po makambo ebele eza na nsima mokongo ya premier ministre ya kala Matata Ponyo bazozela ye. Mais nazali koloba eza politiki mpona nini po yo na mboka na biso totikala komona jamais en 4 mois batindela mutu moko 4 réquisitoires. La preuve tango bakemba pa sénateur batali dossier liboso balobi ke likambo boye bakosambisa mutu te. Mutu moko te alakisi mukanda oyo maneta azwaki mbongo ou bien azwaki misolo à l'État. Et puis azwaki premier ministre bien sûr, mais responsabilité pénale est individuelle. Nde dans l'espace de 8 jours ba monsieur dossier mususu oyo etali makambo wana ya misolo ya Zaïrianisation. Alors que na mboka oyo bato oyo baza na ba immunité na ba dossier oyo toyebi eza ouvert batia kosambisa bango te. Pour de plus normal ya koloba ke on dit bazoluka mutu ya Matata mpona mapono mezo ya zala te.